Voilà, merci beaucoup, chers amis, partout où vous êtes, je vous salue. En tout cas, merci pour l'attention particulière à cette émission, vous le savez très bien. L'émission Tonganzoto avec Maman Israël La Joie. Cette émission est présentée par moi, Betty Massengou, la journaliste internationale. En tout cas, vous le savez très bien que je vous aime bien. Et merci en tout cas, aujourd'hui, Maman Israël n'est pas là, mais moi je suis là. Hein? Donc, Maman Israël n'est pas là, mais Betty Massengou est là. En tout cas, je suis là pour vous servir et surtout, vous le savez que dans cette émission, nous parlons plus sur la santé. Je vous dis que la santé n'a pas de prix et la santé est primordiale. Alors, au cours d'un abandon, on est belé, ce que vous aurez su en santé, il y a santé, en tout cas, ça sert à rien. Et surtout, vous savez très bien que Maman Israël La Joie, Azalakawana pour na bana mibali, nabasi nabango. Lelo tolobela un peu moi makambo ebele o Maman Israël La Joie alobela rabino na ba différentes émissions to salaka parce que tolobela ba sujet vraiment ebele. Alors émission où il est na ba chaîne partenaire ba chaîne na biso o ba émission à Maman Israël La Joie telle que Libanga TV, Canal Future News avec l'ingénieur Dave Mobama à qui je dis bonjour et Clé d'Or, Zengo TV, Trésor Mutombo Congo Nabiso ainsi que mon frère ba chaîne Zemo Ebele. Ah, donc Micho Bozo aussi n'a pissé Bambote, ah yoyebi donc Betty Massengou toujours et je pense aussi na bandeko balandara émission Maman Israël La Joie à wana Kinshasa même à l'extérieur du pays donc na Afrique nous na Afrique na Amérique na Asie na Europe en tout cas je vous salue alors bandeko bozo landa biso. Les lotos, le bel un peu mon bakambo belé, les Maman Israël La Joie très caca, surtout ba papa. Ba papa est-ce que vous avez ce que vous allez en tout cas, déjà non que ça une adresse et le numéro de téléphone, c'est affiché là. Donc c'est déjà affiché dans l'écran nabino, dans le téléphone nabino, le plus 243. Plus 243, les apôtres Nabiso, au titre directement 89, 94, 42, 825. Je reprends pour la meilleure audition, plus 243, 89, 94, 42, 825. Et l'adresse, nous sommes sur Bandal Bisengo, sur l'avenue Boma, numéro 11. Référence, c'est ça juste à Rechibangu. Bomonika Wenze, moi comme nous sommes wana comme nous Wenze ya Baluba. Alors prolongement ka Wenze ya Baluba wana avenue Boma numéro 11 Ezawana na centre Tonganzo Tepa ya Maman Israël La Joie, Maman ya bana Bali na basi na bango. Alors ba papa ntolo ba mingi plus bino ba papa bo qui para vraiment soin banzoto na bino te surtout makambo etali chombo. Maman lo barango très bien. Un homme responsable, fois à la peine un chombo responsable. Chombo responsable, c'est un chombo à valeur. Alors, chombo on a posé la chombo à valeur, et ça chombo oh il faut ils en endurance, et ça chombo oh il faut pas ils en a panne sèche, n'a pas faiblesse sexuelle, il faut pas ils en a éjaculation précoce. Et ça chombo oh il faut ils ça les la kaba vivifiant. Ba vivifiant on a ils en a inconvénient mon côté. Et ça a une conséquence mon côté papa au en ce moment et ça va banzetété et ça va stimulanter parce que tu remarqué plus même pas na Kinshasa même ailleurs tout le monde mobima mibali bazo salela mingi banzete mibali bazo salela mingi ba stimulant na ndezo boma ba chombo ya ba papa ba stimulant na ndezo boma ils ont des conséquences vraiment néfastes dans les autres papa. Au moment où papa na moi si nandaku, maman to encourage rien côté et surtout également nous encourager tes maman ba qui na libanda non papa bongisa chombo na yo ba maman et pelé le lomo na papa za na mbongo azo pesa ye azo faire voyager sombela mutuka atongela ndako kitoko mais azo bimana chauffeur. Pourquoi? Parce que chauffeur one azana chombo ya qualité, azana chombo ya valeur, chombo moko responsable, chombo oyo et ça les laka banzetete, ba stimulanté mais ba vivifier Maman Israël La Joie. Pourquoi pas yo pe papa au traité chombo na yo? Maman robimali bandate. O bongisa chombo na yo ozala mobali ya makasi.
bamibalo déjà bacomprenant bayaka na centre tonga nzoto ana bondalo bisengo na avenue boma numéro 11 bamibalo bacomprenant ata aza na poto akobenga maman Israël a joie na plus 243 89 94 42 825 pour à se faire soigner. Awa na centre tonga nzoto bapapa bakisi ezalaka vraiment ebele bavivifiant maman Israël a joie sala rango oyo azwa révélation epai ya nzambe révélation divine nga nalobaka moni ntango toyokaka histoire oyo monsieur Golgate alobaka ke non azwa révélation ndenge nini akoki kosala pepsodon baproduit wana oyo asalela wana asala yango par révélation demain maman Israël a joie ndenge atraitaka bapapa atraitaka yango par révélation kisi akotraite Tchombo ana Kinshasa bandeko nga naza journaliste je vous dis ce qui est vrai ebele baosalelaka banzete ebele baosalelaka bastimulant mais ils ont détruire Tchombo ya bapapa. Alors maman Israël oyo azwaka révélation wana azwa révélation wana et puis lelo yango azotraite bapapa tozomona en tout cas batémoignage eza ebele omona papa mosusu ngai nazalaki na Tchombo mokuse mokie me nasaleli ka bavivia mama Israël a joie Tchombo ekomi na bacentimètre ndenge mama alobaka 20 cm donc nazalaki na Tchombo oyo ezosepelisa susu papa ezosepelisa su mama te na ndako kolemba air nyonso makasi eza lisusu te papa aza su na endurance te mais au fur et à mesure azosalela kaka bavivifiant azolanda traitement epai maman Israël a joie directement papa komi vraiment osenti mpenza bopikili bwa bokundu bwa nzoto donc papa mpenza makasi nyonso popo lelo bandeko bozolanda biso ezala bapapa oyo toyebaka ngo na kala nde tookola non mobali po alemba nzoto ozasu makasi te afa koma na ba 50 ans ba 60 ba 70 ans ba 80 ou plus mais lelo mona même na ba jeune garçon un jeune garçon de 20 ans mais Tchombo malunga ezaki alors yaka pa maman Israël a joie pour kozofana ndako maman tinda mwana na yo aya kozwa soin ya Tchombo na ye pa maman Israël a joie na ba vivifiant po lobi akobala azala mobali ya makasi mobali ya elombe mobali oyo tobenga ba champion alembaka na ring te alembaka na cage te donc na disons na ring te donc na cage ye aganyaka kaka donc aza toujours meilleur. Un homme responsable, un homme de valeur, Tchombo ya bien, Tchombo pesa na endurance 100% homme vraiment avec H majuscule et non H qui on a minuscule donc muto asalela vraiment ba Tchombo asalela ka ba vivifiant ba maman Israël la joie Tchombo na ils toujours makasi. Alors pour la bandeko peut-être bimela mela bitongola oh bizwazo yokaki ote bazo salisa eloko oh kisi moko boye bimaki ya pomade komisaka Tchombo mone o utiliser makasa moko boye otuti Tchombo na ekufi. T'inquiète, en tout cas ne vous inquiétez pas, maman Israël la joie azawana wana vraiment nazo yebisa na bandeko bozola na biso siko na yeli bino solution parce que quand tozoloba il faut toujours kozala pe na ba solution na ba problème de na lobaka. Tout problème a toujours une solution. Alors, au cas où ça les no banzeto on est bomi Tchombo na yo, ça les lisusu te. Peut-être oyeba kite maman Israël a joie zali, mais ba o ba yebi ba benga directement maman Israël a joie na plus 243 89 94 42 825. Ba o pe ba yebi ba yaka on a bondade bisengo na avenue boma numéro 11 na référence arrêt Chibangu to wenze ya baluba. Yo o yebite. Peut-être lundi biso émission pour émission ezoleka en direct na ba chaîne ebele ezoleka pe na TikTok na biso Betima Sengo ezoleka na ba WhatsApp na ba Facebook ezoleka na YouTube vraiment toyebi au papa maman Israël la joie azawana pona ko traiter bino ba papa biso pe ba maman traitera biso surtout côté ya nzoto na biso ya bomwasi côté ya ba ordinateur na biso poza na basi mususu pe o boti bana 5 ba okaniso loko bota bana 10 et ça na ba jeune fille musu abota nanu te mais nzoto déjà beba ordinateur et beba loko la maman aboti bana 15 na ba biso okuto boti bana mibale mais soko tali bo loko a jeune fille oh nanu abota te ayebi makambo mibali te
hein le quoi ba maman Marie hein donc to le bara azana e mosika. Pourquoi pour ozosalela ba produit oyo eza na mona ba inconvénient te ba vivifiant ya maman Israël la joie va chez ton mari eza ba produit moko sans inconvénient ba vivifiant oyo maman azwa yango na révélation ya Nzambe po c'est une servante de Dieu boyebi très bien dans l'église nene en abondance misala pe l'église ezo salema pona bato boyaka centre ezali l'église pesali. Donc, on essaye à traiter na molimo à traiter na molimo na ba prière. On essaye à traiter na bonzoto boé na physique na yo hein physiquement à traiter yo na ba vivifiant na ye. Ba ki seza ebele ba bo pikiliki ezali ba va chez ton mari pe ezali démarrer ezali voilà ce qu'on a les démarrer comme souvent tout dans la vie yo me démarrer on les aranine tout démarrer mutuka mais oui papa faut démarrer comme mutuka wana chombo na yo moi qui ne maman la vie de démarrer chombo faut démarrer bon maintenant mais biso na ba mituka to yebi soki olingo olamuki na tongo na olaraki olamuki na tongo olingo bima avant ko bima na basara ni ba démarrer non mutuka autant est-ce que monter eza bien est-ce que heureusement olala qui non bien olalisi mutuka no très bien na lopangu to na parking et tout mais na tongo fois oyaka te mo so muté o vérifier biloko sur le pas au démarrer tant au démarrer so oyoki ka mutuka de répondre bien c'est que monter ok mais so oyoki ka monter et démarrer bien ah il y a un problème. Là, vraiment, il y a un problème là-dessus. Il faut chercher vraiment la solution. Alors, dès qu'on a vu nos papas, si on a dit chombo na yo, ils ont démarré, ils sont bien té. Hein, chombo comment et comment la bakoko so et comment chombo moko il y a bien té, il y a malamu té. Papa, n'a pas si vraiment solution pour regretter à na vie. Solution meilleure, la meilleure solution du monde. Benga maman Israël la joie, plus 243 89 94 42 825 ou bien oyeka na bandal Bisengo na avenue Boma numéro 11 référence Wenze ya Baluba okitaka na arrêt Chibangu atoza na mutuka na yo kaka na arrêt Chibangu wana omona kaka Wenze moko munene za wana Wenze ya Baluba poti ozo kondeka ba avenue moko za wana bandi koleka yango ato tuni bata Wenze ya Baluba esoki avenue Boma yango wana alors avenue Boma eza avenue bazo sala makadam ya munene donc ba travaux ezo salema et alors avenue wana maman Israël la joie azalaka centre Tomanzoto ezawana pour nabino ba papa. Alors nous vous invitons à devenir très nombreux chers papas, chers jeunes frères, chers jeunes sœurs également, chers mamans pour ba maman pe boya ka kobongisa banzoto na bino oza ba maman mususu banzoto vraiment ezo kimi sape ba papa boya ka kobongisa nzoto ba papa pe boya ka kobongisa banzoto na bino ba papa boya ka kobongisa banzoto na bino po maman Israël la chose ala maman na bino to ba maman ya bana mibali na basi na bango donc on nyonso za mona mobali yaka oza na besoin que chombo na yo koma mulai même pour agrandir yango agrandissement pe mama sala yango kutu donc yo aloba yango soki atalika ba veine na yo ba misisi ezalaki boucher à côté boucher yango donc okoumela même pas omonaka bana ndenge osalela ba vivifiant wana donc omona mbala moko chombo na yo au fur et à mesure ozosalelaka ba vivifiant ezo avancer ezo ko agrandir ti ekoma na centimètre oyo lingi soko lingi 14 cm yo olingi 16 yo olingi 18 cm yo olingi pe 20 cm ndenge bomona ba échantillon mama tiaka na ba émission donc eza kaka ezo dépendre na yo possibilité wana ezali na ba vivifiant et surtout pe na ba mibali oyo surtout ba ndeko poto tozora un peu ba requête wana moi trop na bandeko na biso baza libanda mboka mosalaka misala makasi mona mukongo yo mukongo zolelaka mukongo mosusu mona so bandeko ba chauffeur pour fanda trop mukongo o hémorroïde maman lo baka très bien o mona su bia nde lia yo ozo mona chombo so konda kaka chombo moyen et sepelisa maman exact donc fête moyen ça les maman l'amour exact. Papa benga maman Israël la joie.
en tout cas komi tungisa maté peut-être aux on a ba inquiétude au benga ba tumususu okena ba lia bino ba mbongo mais ah on maman Israël a joué ya loba ngo très bien alia ba mbongo na musala o ya sali et puis musala oyo résultat na ngo ezala toujours meilleur na ba papa oyo boza na ba problème maman pour consulter en ligne maman Israël a joué à pour consulter pour toutes nos questions médicales et belé oyo pour répondre c'est par cela ndé a koyeba vivifiant ni na koki kotinde pona ba mususu mona betima sembwe yuza mama Israël a jonga za besoin kaka ya kisu wala o mama lo bakawana o ya comment on parle les noms kolisa dans un besoin ya kolisa te avant zo kolisa il faut d'abord le kola za munganga ayeba nanu eta ya chombo na yo âge na yo poids na yo surtout ça c'est très important ayeba organisme na yo po batu nyonso bazana ba organisme moko te papa yo koza na organisme mususu ndeko ope mususu koza na organisme mususu ba diabétique bazali hein donc ndé maman lo ba attention pe bazali donc kisi o azopesa yo e ozala te ndenge peka ka mutu wana te mutu na mutu azana ndenge mama kolandela ye na fin de compte ayebi que non yo fa pesa o kisi bo o pe fa pesa ye vivifiant boy donc tant yo zolandela pe traitement na yo okomona yo moko ke problème ozalaki na to maladie ozalaki nango ezwi vraiment solution au biki soki chombo na yo ezalaki na problème ba panne sèche ezali na problème ya ba éjaculation précoce ezali na faiblesse sexuelle chombo moko mort omona ke chaque jour tant ozosalela bakisi po ezaka par durée mosusu bakoza na durée ya une semaine mosusu bakoza na durée ya 4 jours mosusu bakoza na durée ya 3 jours donc mutu na mutu azana ndenge o maman a expliquer yo osalela donc mode d'emploi ezali wana donc alors pona ngai bandeko bolandi émission lelo betima se voyebisi bino que une seule adresse chez maman Israël a joie surtout ba papa hein donc maman Israël a joie ndazawana pona bino ba papa et pona ba chombo na bino ezala ba chombo moko fort ba chombo moko vivant donc bo bengana plus 243 89 94 825 donc une seule adresse avenue Boma numéro 11 Bondal Bisengo référence arrêt Chibangu ou Wenze Yabaluba. Alors c'est par ici que nous mettons un point final à ce sujet. Je pense que cette émission vous a plu. Alors plus 243 89 94 42 825 c'est le numéro des mamans Israël à joie. Dans Sarabino anytime azalaka free. Donc c'est-à-dire en tout moment azalaka toujours libre, azalaka disponible. Si vous avez un appel normal, ou bien na WhatsApp, ayamaka téléphone na ye moko po azamunganga, ye moko nda ko consulter yo, ye moko nde akosala koli surtout pour na bande ko na biso ya bozali banda mboko botuna tokozo ba vivifiant ndenge nini. Okozwa yango na agence, ba oboza musika, bato agence bayaka kotikela bino. Ba oboza na Kinshasa boyaka a sur place, bozui maman pa osala bino ba massage na bino chaque jour le matin. Alors pour na bande ko nyonso bolingi naza besoin maman surtout bande ko Angola, bande ko Afrique du Sud, oza même na Zimbabwe, na Lubumbashi, awana Kino, na Kikwiti, partout en tout cas, na Turquie, na France, na Allemagne, donc beaucoup bien on a plus de 143 81 36 donc plus de 183 plus 243 plutôt les codes 81 21 36 050 on a le numéro à agence Kimbacom avec les boss Tango Kunku donc on a ce côté mbongo na yo na numéro wana directement maman Israël a joué à Zui et puis aussi bakis donc mingi bandeko ya Angola na beti c'était pour misusu bobenga ka bozo senga bakisi to bozo benga eza pour na utate mbongo maman a Zui après Zui ba kisi o to benga ka ba vivifiant pour vivifier yo. Voilà, merci, nous sommes à la fin. En tout cas, j'ai dit merci na maman Israël a joie, maman Yabana Nibal na Basina Bango. En tout cas, maman Aoumela, on a traité car toujours ma papa. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Merci à l'ingénieur Dafou Bama, Libana TV, Canal Futur News. Et merci à mon frère Clé d'Or, Zengo TV, ainsi que Congo Nabiso,
avec Trésor Mutombo. Merci aussi à mon frère, le nom Gims. Hein? Merci mon frère Gims. Donc ma chaîne Borolanda émission Micho Bozo TV, ma chaîne est belé au émission. Alors partout vous êtes, je vous souhaite en tout cas une bonne santé, surtout dans ma passion et maman Israël la joie. Vraiment ma bonne guérison na bino pour awa moto soki aye lobi kozalaka vraiment vraiment assuré na Jésus Christ na révélation maman Nzambe appelle ça maman Israël la joie. Alors merci, on se retrouve à la prochaine, au revoir, ciao.